Chaque news et télévision, l'homme est simple. José Young, Pakistan ma bien, lié l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosolam, yeah yeah yeah, sosolam, Koyeba ba vie privée na bango nyonso. Hein? Toyeba ba vie privée na bango nyonso. Pourquoi il faut toyeba que s'il a 50 ans? Mais ya bato nsu toyeba te. Hein? Te il faut toyeba. Le to beta vie ya Ursule Pechanga. Na beta vie ya Ursule Pechanga pona yebi ye ayebi kenga na yebi vie na ye. Pour moni non de toza boy toza batu. Toza ba vie privée na biso. Toza ba passer na biso, mais biso nyonso ba passer na biso za kitoko te. Biso nyonso ba passer na biso za malamu te. Pourquoi? Parce que nde toza la boy, mutu nyonso azana likambo mo bo asala o alinga te batu bayeba. Mutu nyonso azana ngo. Et on mona tchala mona emanze mo malo. Aba mutu on Saudi ni malo. Mutu nyonso ana likambo. Mutu nyonso. Et le roi Sila, bazaba camarade na Ursule, to ebi vi ya Sila. Mais pour tu va vi ya camarade na Ursule. Après mission oh non yo yeb sabilo pourquoi Ursule na Sila bakabwana pour boye bien oté. Non, il a bien une mission, on a la patiente. Vous à la passion plutôt. Non, il a bien le solo. Boyo kaka, Bill Clinton. Abalouke la fille, moi, où il y a une chambre hôtel. Na yo a le solo, na cho boyo qui ont beaucoup menga ba commentaire. Pour marambo na obeta, bana bonda les belé ba bien. Mais belé pe ba bien moté. Mais belé baye bien. Ma solo na obete, ça m'a bête la ngate, ma solo auto viva. Boyoka li solo que Bill Clinton a balu que la fille mo we lion na kata chambre. Est-ce que boyebi que fille wane za Ursule Pechanga? O Bill Clinton a balu que la lion na kata chambre. Pour ba tout sou ba bête ali solo na à la va vite, bayebi ba détail na ngote. Ursule a fait un théâtre à Bimina, à Rolukavine, un théâtre. Papa Baron, papa Miko, Bézara, ça Bikeko. Bana Bandel Baebi. Ursule Badara va le pas au moins la Fali. Voilà, Ursule va foutre dans la chambre salon. Mais Ursule, Yemoko, a bêté la batouli solo, qui a d'ara moi sa fallait au moins. Wana na yebité. Pour non, non, si nous n'avons pas ta vie à Ursule. Na preuve na ngote. Mais on a la preuve que Ursule a moi si à Bill Clinton Kalonji. C'est un coup de bende. Période où on a Ursule tant abîmé en sa théâtre. On a eu Ursule. On est koya na Nzobe. Et puis ma fille mo boy Fanny et Fobo. Fanny on a nene boy. Fanny wana azalaki koko ya mama ki sombe. Bana banda le bébé baby mama ki sombe. Azara changer la Sebeko. Et ara Sebeko comme Sebeko. Mama ki sombe azara changer. Na ngapi azara changer mo pa mama ki sombe. Fanny e Fobo azara munene bozaki koko ya mama ki sombe wana. Azara na ba ne misatu Kecha Cynthia na ya mobali kombone Kiminga. Ursule azara oye pas Fanny. Fanny on pas azara na ndeko na ekomone Guylaine on peut akufa. Siko Ursule wana penza bazaki penza na mte vie ezaki kaka normal. Mais azaki koye pas ba Fanny. Ngai pe na bandaka okile pas ba Fanny. Ne place ngai na yebaka Ursule. Pas ba Fanny bazaka vivre bien. Bazaro lia bien vie penza bien des ala. Aussi azaro ki kuna mingi. Et
et au sala on a reçu la zaki reçu là au théâtre il faut que indépendance senge la ma et na tournage na reçu loana et des bâtiments sur la vie na bango reçu ayo ko maman sa Bill Clinton tant reçu la comme maman sa Bill Clinton a sala reçu boy oko China te na ebite na mituna ranga moko Bill Clinton mutalingara Ursil mutalingara Bill Clinton po Bill Clinton anyokola Ursil ko China nako dala sobo ngabo ba signification ya China botu na lo mamo Ursil aza vivante maman na Ursil a vivante Bill Clinton a vivant bande kwa Ursil ba vivant pe bana banda le belé ba vivant o ba yebi likambo a China Ursil azara kokende ko defa ba makoso na ba shop na ba boucherie ba bina ba vivre frais et non le mi bande kwa Bill Clinton na linga makoso nga yeba ke Bill Clinton na linga makoso pona Ursil on a vivre faire un bel Bill Clinton Ursil et au leka babima wana Bill Clinton bazaka na kati ya chambre basali batana na bango na kati ya chambre Ursil amona Bill Clinton akomi lion elongi soki ya lion soki dragon soki ndenge nini Ursil aganga abima akima ekomosala Ursil le roi liboma Ursil pechanga o na olobela esala le roi liboma Ursil abunga amonanaka lisusu te bakangela ye na ndako babuton esala ye akonda bolike Ursil liboso yango otya choko ntango bato mpo esalaka ebetaka ye na ye otika kotya choko aye ozonga mwindu ampesa kombo sikoyo ya Black Line bato bayebi Ursil bayebi ke Ursil atyaka choko bato mpo esalaka ye natikaka sikoyo bomoni princesse Ilunga oyo asalaka théâtre Ilustar ana grande sœur na ye komoni Alice Ilunga azalaka mwasi ya Papi Kakol babima na Papi Kakol na hotel moko eza na bandali na Nzobe na kati ya chambre Papi Kakol akomaka soki mpe lion soki mpe dragon nayesa bino yaya ya Ilustar propre papa moko mama moko ti lelo nde liboma bolimbisanga mpo na linga obeta liso napesanga baprécision likambo bana bandali bayebi boke koverifie bato bayebi famille ya baprincesse Ilunga bayebi kana yane Alice abela liboma mpo abima na Papi Kakol abongolelaka ye lion soki dragon na kati ya chambre abima aganga akima akomaka liboma mama na baprincesse nga nayeba mama na baprincesse ntango aoluka nzambe mpo na mwana ne wana Alice aluka nzambe na façon nyonso me nzambe areponda bango te ti lelo ya na princesse atikala liboma ezala ere moso ese calme bosoli mpe avandi mpe lokwa motu ere moso oyo aya bado kata bilamba bado peta bado finga bato bainsanité abala te abota te famille na bango bavandisa Papi Kakol ya mama wana litaka ayo zonga akomi bien azongeli bavi na ye wana ka Ursil aza Ursil pechanga na 2008 je crois trésor na biso auti poto trésor mukuna
Vacation kala la maître salopard à outi Afrique du Sud. Bakiti, bakutani na kini. Na mona irsi, boyaka mi balé. Boye pa biso na ba fuasende. Bo bimana trésor. Bango mbalo bozo bimana bango na bazali ba leki nanga. Na vacation kala la maître salopard na trésor muku na ba leki nanga. Ah. Nga mo na kamwe. Bonga ba leki nanga bande ona ila ba ya nanga na mona ba gravité. Po ba ba ya nanga na ba leki nanga to vanda ba onda ko mona lamba ba fufu balia. Donc ata ba kenda poto ata ba koma ba vina ba na mona ka bango ba na poto te na mona ka bango bande ko nanga ba tout simple o to kola na bango. Donc na mona bango ba extravagante. Na 2008 Trésor n'a sorti poto pour la première fois. Et c'est bien boyé na babutu. Ah, nazo kam. Eza pour bazala na diaspora. Pour mon bel aura Trésor na biso. Ata oti poto ndeni na lingete. Na lingete. Mais bino bimala bango ngamo mtalite na litote na omos. Et les cas dans na éviter ce bakena wapi. Mais ailleurs la butu na camarade na babimina baleki nanga. Moi au Afrique du Sud, moi au France. Il singa na émission boy. Ngai ta na yo beta lisolo, na beta lisolo na hotel roi mutalo roteur na nzela. Il faut na beta lisolo na yo na la kisoke na mona bondal. Na la kisoke na muntu oyo na fréquenta milliers mort na yo. Siko ngai kaka nzamba sala grâce na belaka. Na bendi maladie et déformé nga. Quand on a déformé qui na continuer les sous vite ba fréquentation ba bima. Il fallait qu'il se retirer na keluka nzambe. Ndisi ko place ba bel sanga maman ni nzamba lingara yo a permettre aux maladies wana pour ozala épargner pour vino peut-être débattre. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ba fille est belé, ya bandal ba kufa. Et belé, ba vie beba pour anini. Est-ce que n'a rappelé est-ce qu'on y a dit que n'a na bino pique-nique mo ou pas ma dilou système. Na tout nika so yebi. Peut-être yebi te que si mo bo ke n'a na pique-nique on n'est pas ma dilou za ranga maman. O yebité. Peut-être. Mais ce qu'on a rappelé, que to kenna na bino pique-nique et pas madilou. Vie, est drôle, est mystique. Madilou, oh yo le lozo au fin à la mobile à sila. Même si on kenna na bino pique-nique et pas madilou, tu as nagé pe na piscine. Non, que nous, si quand on compte, on a des détails. Na ebiso ka keto kena na bino pique-nique et pas madilou. Et l'équipe, il s'y va faire théâtre. Ça la vie nae, ça la bâton nae. Aussi la bande ça théâtre nae. Na théâtre nae, na parcours nae, ça la bouzo bébélé. Et belé. Obimana ba n'importe quoi. Car pour Obima, aux ala Irsile, on a un parcours, on a des camarades, des mino d'enfance. Au Boussakana, au Beta Banzango, au Beta Bakede. Un moment reconnaissance, c'est bien la vie. Bateau Bassali sur le roi Fanny et Fobo. Paix à son âme. Aïba m'a emmené belé. On a aïba roi et Baba Fanny. Donc, tant qu'on détruire tout le monde, il y a un peu de fomita, il y a un passé, il y a un parcours. Si le parcours, il y a un qui toque au mingité, il y a un malam au mingité. Mais, il y a un qui pas de baningate. Il y a un passé. Mais moi, ce qu'on a envie de pas de baningate. Il y a un qui recadré au la place, pour olingo sala minene mingi yosil na yebi lisolo mati na bino nenga botana ase
na ndenge ozali kosala tu mpo kole libala wana na ndenge asakenda kobala fille wana kenda kofiance na nzobe nayebi kaka nga aza mwana banda nga abotama alaka mobala ofutelu ndako ya $5,000 c'est bino mpenza donc nayebi te bokofaire pétese bato bakable tosila kimia ntango irsi baza obima na esobe moto ayebaki yango te irsi la bima na esobe marié na mwasi na ndako na bana mwasi esoba beta Ursule mbata azwa telefone na mobile ne na ba message ya Ursule amemela yango président Elombe amema yango epa Caleb Tukebana po alingaka azala na batémoin oculaire oyo wanga nango to oyo osala ndeni obima na Jojo Ngonda bolingo ya telefone nayebi su théâtre mo boye bosalaka osila titre ngo yalaka su esila azalaka mwana mabe boye bozala bakama mama asila ezalaki ebakata sila moto abomisaka mama na ye sila yaka ko mama sa dadi bozalaka na bafatu miracle Fatou Miracle écoute moto aonda oboka mingi Jojo Ngonda la taille avantageuse motema Irsi nasi théâtre na moto déclenchera guerre yango mpenza nde esalaka mpo liboso ozalaka obokaka Jojo Ngonda taille avantageuse osangisa ngo na bagi bopokolo te eyaki banagi bopokolo te azalaka mpe ka producteur ya théâtre kombo mo boye ayeki te so egi bopokolo soki nani mais na théâtre wana na oloba wana oyebaka ta kufaka Fatou Miracle mutabwakaka mpenza Jojo Ngonda motema Ursule nasi théâtre na nde déclenchaka makambo si j'ai encore une bonne mémoire na nde mwasa Jojo Ngonda afutaka baacteur basalaka théâtre mpona kohumilie Ursule na théâtre obima na 2 minutes donc soki bato balandela bakati no oza mpe na bato mosusu obima na bango kaka na théâtre wana obima na bango wana ozosala théâtre ti mais wana obima neti na esobe mpo ani mpo azalaki président Lisboy to intention no ezalaki odétruire foyer na ye to wana obima ne mpo nayebi te po yo mpe de oza osala théâtre ye pas ça la théâtre on obima na ye pour besoin d'argent ou bien ezalaki mpo na nini ezalaki mpo na nini omoni siko makambo na oloba no eshoke yo po yo no oza na oyebi ke na oloba no makambo solo na okosa te na oloba no makambo solo na okosa te obomisa libala Stéphanie na fiancé na ye na kine asombela petit frère no biya kenda poto mbongo wana ti lelo ozongisa te oyebi tala na vi foto tambola malembe nango ayemba so lingo katisa prince tala ngambo na ngambo tala gauche na droite yango moni avosala motu mabe mitala yo moko nalobela Ursule na keto te po bino bozalaka boyaka odéforme makambo nayebisi bino na préambile nanga ke toaka na droit ya oyeba vie privée ya sila te toa na droit ya oyeba baartiste na biso nyonso à fond Ursule est-ce que yo ozwa courage oyebisa mokili pourquoi yo bokabwana na sila pourquoi lingo kosaka esila beto mosinzo yo bokabwana na sila mpona mawa mosinzo na tuni po soki sila beto mosinzo ebima mwana na ya Nollywood ndeni
Et vous bimana munoro nendeni. Soki yo irsil. Au fond, li munoro note oyebisae. Boloba maramwana pour oyebike. Attention, tu l'as dit si là, les quartiers pour se justifier. Il y a des bolobaka. Il y a un ozu malobouché dans mon normal nana. Mais irsil, au sali fokop. Pour yondo zano kola na batu. Yo irsil o kola na batu. Ba camarade na yo. Wana ba place bandaka okota na bandako zaka okota obeta masolo. Irsi ngaso na ina peso défi non peso ka défi longwa et pas na bino. Irsi poigno longwa et pas bino te. Et pas na bino yo longwa te poigni. So bano ni kie ba obima. Ni suku basala théâtre te mazuka mo msala longwa ko mfute les pas na ye. Oyo kosani. Pendant na balité mona longwa et pas biso te. Au moins c'est n'importe quoi. Au ça la vie basino sur basala. Au voyage aka mibali pe bayaka pa outi poto bovani ne pe caser quelque part donc pour l'on pas bino et zalate ke osoki pona nini irsil ngana peso défi irsi pechanga longwa et pas na bino zwanda koloba na ngai te ke o te non na balite mutu pe aloba na ngai te na commentaire ke o alongo pe ba ondeni na balite po ba actrice nyonso yo balonga bipa na bango wana babala peti baza na bandako na bango Gabriel avanda epa na ye abala te Ebakata avanda epa na ye abala te Bijou la reine ava comme epa na ye nandaka libala zaka pe epa na ye Irsil défi kana pesio longwa epa bino olongwe pa bino te poani. Est-ce que yebisa mokili pourquoi olongwe pa bino? Okokate? Okolobango te? Mais nga siko na yebi pourquoi olongwe pa bino te? Jusqu'o no bina lobango a. OCP là. Oyoka bien. Mais pourquoi you usa tout le temps na si ma vie assis là? Si une photo à justice, il y a 2 poids 2 mesures. Si la na aussi bazaba camarade, biso soto yebi, na yebi te suebi bino boyebi, mais nga na yebi, si la basala ka opération ya miom. Ba miom ango, na yebi te mususu ezala basali, et mon eboti lisusu baki babandeli. Tant basala si la opération liboso, on a betela bino li solo. Basara groupe na bango la grâce, ce qui la gloire, na lea, oh lea boto la kaye groupe a betara mon sinzo ana. On a basa batezo na bango ba mitou rouge, période wana pe, basara opération ka ya ba mio moana. Ndetanga kota hôpital, abimi, na temps en convalescence, nele a betara mon sinzo, a trika groupe. Et après, si la a obéla, ça aura 18 mois d'hôpital. Voilà si qu'on serait Ursil. Na 18 mois, na. Taram ça 18 mois d'hôpital. Batu bazai ko ke kota la sila. Ezaki ka famille sila. Na ba camarade ezaka Ursil mutu musuti. Nabateur comédien mutu o ayebaka problème si la zala nango ezalika elomé mutu musulte mais li solo wana ebima ebetama partout bat ba mona ka to bayebaka ba comédien musupe ya momo ba koza bayeba na bon si la côté hôpital ça 18 mois mais tina o ça 18 mois en hôpital Ursilium to ebisango batuti. Au monde que vous avez triqué si la léloté, vous avez triqué si la kala. Vous avez triqué si la kala. Les gars, bon, on est tinga, n'a y a un problème, n'a rien si bateau, on a belle maladie, mon voix, thyroïde, et affectant un ami, je comme le roi monstre très bon abri. Je subis 10 opérations pour la zone, ni l'union au bon monde en allant. Les opérations, mais n'est à jeter.
Opération pendant la salle d'op bandé on est pendant prier nzambe souvent miraille opération les gars bien non on a bêta lisolo nanga mais aussi la pesa ôté permission bêta lisolo na merci lui bêta la batu lisolo wana ke basala si l'opération babo sanara mèche na kati ya libumu monde za ba opérer yo ba mèche ba kotara babo sanara siko aussi la mèche na kati ya libumu mèche wana nde kozara maladie aussi la salaka 18 mois en hôpital mais lisolo na batu bayeba yango te Ursule lisolo wana ti ebima ekoma obetama yo Ursule mutu beta lisolo wana non Ursule non sabino pourquoi si la bakabola na Ursule likama mosinzo eza wana te Ursule se si la beta mosinzo yo poza na bato beta misinzo obeta bato misinzo yo Ursule na ozela bobimisa histoire ya mosinzo asila Ursule na koyela yo pourquoi yo bokabwana na sila na yo na sila bokovanda bokosimba minoko bosimbi bambanga bobi batu bayeba bavi ya batu boye bazali na ozela bosa émission mosinzo olakisa biso koyela nga lisolo te o sila betanga mosinzo ya blabla te Ursule yo fo lakisa biso mosinzo o sila beto na mobali nini olobi na yoka lisolo wana ke ozaka na mobali bobima na mobali wana so ozongi pire petia mobali wana benga sila pe sila ke wana eza ba blabla kwana masola bongo te se mosinzo o bino bolinga boloba ya bongo o ezala ba preuve te o toko vérifier te wana te Ursule yo fo la biso mosinzo solo on a tunyo turo yo obenga lisusu to obenga te po yo mto bandi moi je n'admets pas l'injustice ça fait quand même mal tout le monde va saler le roté vous vous levez un bon matin vous bandi au dénigrer pour quel but pour quelle finalité motivation eza nini quelle est l'intention cachée derrière cette méchanceté? Bon, mais c'est la jalouse. Oh. Bon, mais c'est Ndoki. Bon, mais c'est un colo. Attends qu'on soit ici là dans 60 ans, c'est une grâce. Mon Dieu, le roi a mon colo et moi c'est respectable. Assez à la maturité, là, aux actrices, artistes, actrices, comédiennes, aux joie bien. Mais non, comment on niveau si là t'es. Pour il faut se dire des vérités. Bah obité que le rôle a un déjà la première lettre de l'alphabet français et l'équipe Z na valeur T. A est cause à B pas cause à la B, Y pas cause à la Y, W pas cause à la W, Y pas cause à la Y. Mais qualité à travail au beau présenté, c'est ce qui justifie une personne, c'est ce qui définit une personne, la qualité du travail que tu présentes. Mais ce tobi tout ce qu'elle a objectif, tout ce qu'elle a professionnel, sur les champs ou dans les champs théâtrales, Ursule, tu n'as jamais égalé Sila. Jamais. Soit théâtre na bino, soit théâtre est un nouveau riche. Oh, José de Londres qui n'a aussi makisi. Alinga comme ezara météo, azara nganga. Théâtre mon nouveau riche na linga théâtre na bandela ngo. Yona Sila na mama top boza ba mbanda basa José de Londres mais dans son rêve. Sila outra poto. Tanga yokoli linga la loba na kanga munako na yo aloba duna top.
tala ta théâtre wana tala siko qualité bonjour ba théâtre ebele misu nayebi te misu mpe natalelekanga à la va vite mais nakanga théâtre nouveau riche tala esu théâtre osila azali mwana poto mama na ye ayaka ozongisi na kine mpo na koluka théâtre wana azaka grande gueule aloba bavérité ezala koblesse bato basali voyage na afrique mama na ye ozongisi ayeba te balingana mpe kana José de Londres masiri kapa azala na théâtre wana tala théâtre wana ojouaka na yo Ursule ose débrouillaka na yo ntango yo osalaka Ursule contre Péchanga s'il a joué d'un bon cœur c'est la fille de son père s'il a joué de bon cœur baotuna sila alekelaka bathéâtre no na bémission bon yo commenté sila azoloba nini te eza to na ye je mets ça bien dans ma peau ya ojouer barole oyo Ursule aopesanga ngai nayebi kokoma te ngana nokamwa nini Ursule akoma théâtre sila aloba yebi okoma te sila mpenza banda oloba bongo moto abetela nga lisolo te na oloba bémission oyo nga na tala sila banda babaka nayebi okoma te ngaka kojoue nga nanomona ngo nanomona ngo nonsense eno bote nga nera nini sila oyo ayeba okoma théâtre te kokoma théâtre ngo il faut bamécanisme bakotela yango classe bien ni bakotela yango classe mais sila azolobaka te eza to na ye eza to na ye asupportaka yo na to na yo pourquoi yo kosupporte mpe to sila te pourquoi il y a un temps pour tout et un temps pour tous à chacun son heure chez les coiffeurs botika ye kosa to na ye lelo sont pragmatiques ton comparé pendant Ursule contre Péchanga Nassila l'impératrice docteur Sissi Nassila l'ivoirienne Isaac News et Télévision, l'homme simple, José You, Baptiste ma bien, ni l'image. Il y a un temps pour toutes choses dans ce monde. So long, yeah, 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 so long.